Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut Naba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV. Salut vraiment Naba nyonso o ya plasma. Merci beaucoup na mwana mbalo azana sima ya caméra metiti ma mwana ya Mukongo. Mukongo ya Lulendo vraiment merci beaucoup na musala zo continuer ko sala. Nzambe vraiment continuer ko pesa ba mayele ya bakisela ko ba mayele po. Et ça la bien, je profite na pesa mbote na leader na biso papa Sibou Mutombo leader ya pembe babo ya basambo ande tikaka bazoluka kaka soki ndenge ni sekonde ni to kipe bango te po baze lokote di papa Sibou Mutombo kande na lobaka ke nzamba continuer ko bomba yo continuer ko bomba vraiment na sécurité toujours ta place à bomba yo moniti na lobaka po anini yo moko mona ki ba retomber nango kala mingi te ne ka to lingaka bino to mesana ko sala bino musala kitoko kaka ndenge zalaka na pesi mbote à mon chéri le papa de mes enfants Dodé m'a vomi sa joie Pedro na bossa ina na boake mission fungwama oumela vraiment place aux alliés na Hollande vous avez droit de savoir vous avez toujours na droit ya koyeba parce que makambo oyo to yakala ngo liboso na bino ezalaka toujours makambo o biso na bino to monaka yango na société lokola papa Sibou Mutombo apesa biso chaîne ya kitoko Congo Check Check TV ya na idéologie na ye to memaka masolo yango awa to kabola kayango na ba bino ba abonné na biso to kabola yango pona mokili mobimba batu baso mayele et ça la vraiment bien l'histoire na biso to yenango ya lelo ezo concerner ba parrain mais titi ba benga bango te bato bazaka so bolimbo bala na wana ba benga bango ba parrain na yango metiti ma fongo elanga ba mona ba invité na ngana za na plateau lelo na linga ki na salande na ba marié bato pena ba bala déjà to sana bango na plateau awa po ba mekana ko manuela biso ndenge bakana lingala penza ya bakanja bameka ko manuela biso rôle ya parrain na vie ya mutu ezali nini parce que tozo mona makambo belé merci beaucoup metitima parce que tozo mona makambo belé lelo na société pour mutu parrainer mariage ya mutu ko parrainer mariage ya mutu ezala ngo mabete ndenga place mana yebi ndenge na sana parrain na ba parrain na ngai na bombi bango na no kaming te bomona bango po masoleza kala mingi te voilà moni Dems Ndala l'artiste Dems Ndala ba moto no place aux alliés vraiment mon vieux talara kayo vraiment na osi ya libanga nanga et ko sala bien ce qui paraît aux parrainés na mariage il y a deux fois na ba congolais au komona et ça partout na lo bakaka na ba congolais et ça partout parrain rôle à parrain et ça la kanini to koyeba bango pa ya Gautier to koyeba bango pepa ya madame na biso o to sana ye na sana droite na ngai e mo zo peta ya ko se présenter pour boyeba e payer ya Gautier business rôle ya parrain pour tout le monde peut makambe belé on a tout vu na likambo ba parrain oyo et comme attend sous parrain azu mwana oyo azo parrainer a comme si mwana mwasi abatu mwasi na ye ya mwasi kuna mama marraine a comme si mobali abatu ya libala mwasi na ye to ba misusu yo zo lingo bala mwasi na yo oyende ko ba te bo sa ba parrain na soit ye moko lobi te na sa la parrain na bino or yo ti zo ndima ke o bala na ndengo bala madame Glody Lukala que je salue à passant mwasi na biso pena la métisse noire et comme que parrain achela yo 95% na makambo ya libala 5% yo moko bunda nango ya Gautier business et tant que yo posa déjà na kata masolo yango anope ya munene yango neza na musapiki songi so ba metiti mazume yango mais kana no ko manuela biso bien rôle ya parrain na couple eza nini mais au départ nenga na waneza définition na ndenge na koti na libala oui to ça ka mayele na comprendre que libala eza univers cité donc cité univers donc kuna nde to mona université non faculté belé donc mambo belé ça ngani kuna voilà iloko moko ya kilo quoi siko moto ko memango yo mongo te donc parrain azali wana pour accompagner ngana zo benga ka parrain na suku sango na mukuse c'est vraiment un accompagnateur qui nous accompagne dans ma conseil naie qui nous accompagne dans expérience au ya sala qui avant biso qui nous accompagne dans ma sagesse morobo pour que tout aboutir à bien dans les camps sala quoi pour bazala rappel même après libala on va continuer quoi accompagner biso
voilà quoi. Merci beaucoup ya Gauthier na ozongelo parce que lelo eza vraiment maman na likambo na vandaki vraiment donc sangisi mayele wana vraiment to sangisi mayele wana vraiment na Anita Ndoma l'impératrice Anita Ndoma ya batu ya fils Kandolo na Bruxelles ibsinga plasma olobeli makambo ebele pe mingi lobeli na likambo ya parrain po makambo parrain on detika ekoko ko mandenge moko boye la grande dame se présenter na balandi ya Congo Check Check TV bayo kapé kombo na yo après si manango mituna na yo pe kolanda. Merci. Nga kombo nanga Mama Nada, naza pe actrice comédienne. Na sala na groupe moko yebani. Na CPMI ko yambanga émission. Merci pe na yo disposer temps na yo. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Ka ko kabwana bino, lisolo ke pe sujet o ezoleka. Merci beaucoup Mama Nada l'artiste. Mais rôle ya parrain na ndenge yo bobala na papa Dems na l'artiste pour les couples ya artiste kitoko wapi mo na PMS babala ni yoka dega rôle ya parrain na vie ya couple. Non, rôle ya parrain na vie ya couple c'est bien. Et ça bien dans le sens que moi avant quand à la mariage oyebi le côté yango zomona ba couple belé surtout que oh bazaki na ba parents que soit ba parents te na ba bala na bango bazozala na ba problème très sérieux ba associé qui ba parents te na libana na bango yango bazozala ba problème très sérieux. Maman Nada, est-ce que oyebi ke ba parents pe ba commettre ma be mingi ba détruire ba mariage ya batu oza ke mwasi na mobali ba lingani na bolingo na bango ya solo et rekoma ke lokola kaka mobali soit a imposer ke bazala na parents songolo vraiment pareil wala comme que asuka na ko parrainer mariage te mais même ti beaucoup plus loin ya rekomisa mwana oyo ibango basimbi na libala ba parrainer akomisa ye makangu na ye. Mama Nada yo ko ebisanga ke ba parrain ba omema likama malamu bazoma ya malamu bazali ya mabepe bazali. Merci Maman Clarisse Plasma. Oh, non, pour répondre au bout, oui, pour un problème il y a mariage. Soit que parrain a commis na moi na oh ya simba qui na mariage ba commis moi snambal. Parrain pas un moutou. Oui, bien là on est ça là bongo. Par exemple, ngala papa Gauthier to balani to zananda. Tala parrain azan zambete. Parrain azan à limite na ye. Il y a des problèmes au broque zanango entre pebino na couple. Il y a un soto au bimaka au yebisa parrain. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, que mba nanga zo suki sanga na moko. Est-ce que ngana rokyo bimaka ko yebisa parrain nanga ke parrain na mba nanga ndeza basuka aka na moko. Parrain akoluka. Ozana droit koloba makambo eza intimité na bino. Non, kasi on a lobi eza na basi oyo bazaka na secret liba les a basi bele bazana ngote mi bali bele bazana ngote. Comprendre les lots ceux qui n'ont comprendre les lots que rôle apparaît parce que biso nga vraiment place mangana na bala na ngate la ina bala na nena do de mavumisi yango moni il faut le bela pena likamba ngo malam nga ye baka selon ndenge na yo ka batu balobaka ke parrain bino bozana droit ya bombe la parrain et le côté même ata papa kuna boye na tatami azoko kala et le côté donc marraine na parrain bazana droit ya koyeba yango po marraine na koyeba mutu moko basalisa hémorroïde marraine na yebi ndenge nini donc marraine il faut expliquer ndenge otanda mbetu. Je ne pense pas que moi la moi si mukolo oyeba même pas otanda mbetu na yo oyo lalaka nyo se faut bimelaka pas apparaît mana date photos à la balle place wana ngana okyo ndimango te ngana okyo ke yebisa marraine na ngai nyonso oyo ezoleka la couple nanga jamais fona za na ba limite fona za la peine à secret ceux qui mobile nanga côté mbeto aza un peu faible no yebisa parente no yebisa pe marraine te po baza banzambe te ba fortifier mba nanga nani eza ba ki sezoleka na nzela eza na ba prière parce que faiblesse mususu eza pe ba mauvais esprit na okyo ke na nzela ba prière so na monyo tenir te wana na okyo ke na nzela traditionnelle de façon que mba na ngai ameka un peu kozonga na lune jamais na okyo ke ndeko yebisa pare po eloni para zo kwisa mana mwana wa simba tangu mwana wana zo kende tout le temps na ba rapport ya mobile na ye ndako epa ya parrain lokola mutu azana mai na makila tango azoyoka ba makambo wana
ntango azoyoka bamakambo wana azoyoka makambo wana aokosani alembi akweyisami soit aokoloba ke yaka na ntomeka eza nde mona kota papa mwasi na ngai mwasi akendaka epa ya marraine na ye o mobali na ngai boye marraine mpa kolobake te na meka mpo baza bato alors wana biso moko nde tozokende kotante bamarraine na baparraine na biso soki toza na secret mpo marraine ayebake kuna mobali ya mama Nada aza boye seke ifo nga mona bimisango soki na bimisi yango te marraine na nga oza nzambe te mpo ayebango alors lokola ye mpe mutu ta mosusu ye mpe parraine na ye kuna ye mpe parraine yango na marraine na nga wana ta mosusu bango mpe kuna kinzenze eza moke ale nga mpe napesi rapport koto marraine na nga banini ameka mpe na mobali na nga nga mpe koto motema nange kotutisama nga mpe nameka nao na parraine po ntango bapesaka biso baconseil bazalaka na limite te balobaka na biso nyonso oui ntango bazobaka na biso nyonso nga mpe ntango nakepesaka rapport noza mpe na limite te papa tala likambo ya boyeboye tala boyeboye tanke bato tokoki kokweyisama tokokondane parrain te to marraine te eza faute na biso mama Nada na ozongela yo na sora mpe moke susu na ya Gauthier parce que bango nde basa mibali bango nde babalaka biso ya Gauthier nayebi te selon ndenge yopesi biso définition ya parrain na marraine nga na comprendre nga yango ndenge pe mama Nada lobi l'artiste ndenge lobi na comprendre nga yango mais oyo ekomaka ntina niveau ke yo na mama Globie Lukala la métisse noire boboti mwana bino po mwana na bino ya mobali peut-être azala circoncis il faut marraine azala ou soit parrain azala et le quoi parce que ngana yebi couple moko na ville ya Kinshasa oh batonga na yebi bien ba perda moi na bango likolo ya parrain na marraine nzoka batu ba parrain na bango baza batu ya bakisi abemi moi mo sona bien nga na yebi hôpital mo ya bien oyo ba ko circoncis ba ko sala mo na circoncision ba mi moi na hôpital e comme marraine azui moi na docteur oya benga ki ba kosi na kati ya salle moko boye la mama oya mwana atikali libanda mama vandi asomona kaka réaction moko te bato banda bakotaki basobima te ake na réception oh mais docteur tel na mutu boye na koyeba obenge kombo boye banda bakotaki na mwana nga kuna na marraine nanga sisiko babima te est-ce circoncision ekozwa 4 heures de temps ou 3 heures de temps je ne pense pas ezwaka nango batan wana nyonso te mama alors tanga ye kotia matata baye kofungola chambre wana mpasi bango bakutaki bakuti mwana aza te bandeko na ngai nzambe alola azoyoka ngai nalobaka oyo eza ya solo bakuti mwana aza te marraine aza te docteur azate ti lelo à nos jours vive de yebate marraine akende kuna pa marraine bazongi na ndako marraine akuti batondisi basoda libanda lopango ya Gauthier marraine atikala komona na lisusu na bango boye te parrain atikala komona na te donc bagninga bakenda so babulunga na bakenda mais die bon moi si wana a commis déjà na mais malgré so bota na Cédrine quand même nzamba salier ngolu est-ce que toko komati na niveau là po basala moi na circoncision faut ka bango bazala non ça manque de responsabilité moni tant muta bali muta ko bala même ba mso bala na 18 ans 19 ans c'est-à-dire que tant muto so bali ba considérer le rôle mutu moko mature ba considérer ko mutu moko za na ba sens ba responsabilité c'est que na kati nda kunanga pona zwa décision ya ko mema moi si nanga na hôpital to yo kanyango to solo linga na ye c'est à nous de décider et sika oyo to mema mona na biso na hôpital on n'est pas vraiment sur comme le niveau que même pour ça la moi na biso circoncision faut te benga couple parent c'est-à-dire que bazaka ba irresponsable ba mai ko porter responsabilité là bango simbango na maboko te ko comprendre te que to si to bal tant to bal to comme biso bela ndako na ndako kune comme biso to ça on le fait à deux non projet on le fait à deux non ma camion surtout ba budget na biso to calculer en à deux mais si ko tant bino boza bongo ba continuer ko za ba bébé c'est comme ça que ba perda ki na bango au moins net moi na muki ba pesa kaka eloko yo alia kaka eloko ba para ba pesi donc ngana ko na ba parent te bango ba tikaki ba para ba continuer ko za vraiment na modèle on va continuer ko laisser bango ko maman na bango tina ko sel bango même choix ya médecin wa ça la circoncision c'est vraiment malheureux dans le sens on donc ko ba ka ke ba parent couple parent ndenge maman na dalobi ba za na ba limite quelque part net singa bo epena baza ba parent nanga mais ils a pas si pour abimisa comme nanga na métis noir na memango kutulu non ils a vraiment pas moi j'assume moi je suis un homme qui assume donc s'il y a un petit souci maman Nada est-ce que vraiment
Poyo pona mutu a parrainé libala na peut-être tam sou ba parrain na bino bozana bango wana. Et c'est ngaka que parrain ngo face à la ka azana mbongo. Parce que mutu musu pa ko azana sagesse, asape mutu azana motema pembe azana pembe asepelika ke asimba bino na libala. Mais peut-être musu papa dem alobi te. Ane loko te po yo moko yebi ndenge to so bala na boye eloko malonga ezate ye azotia moi a retianga pour makasi donc photo soit kaka parrain wana. Est-ce que ezaka que faut soit parrain wana na mbongo? Merci Plasma. Pendant qu'on soit parrain, ezo senga parrain aza mbongo te. Ah, OK. Tout d'abord pendant qu'on soit parrain, ceux qui ont écouté na famille ba responsablement ba parité bino, faut que senga no epa nzambe. Yebisa nzambe ke nzambe est-ce que ba parrain oyo. Et surtout que ce mutu wana yemo asengi ke ya parrainer bino. Voilà. Faut que tenga pose un appel directif à Saint-Esprit. Merci beaucoup. Oyebisi nzambe mais quand on kotali sanga vie ya batu o basingi ko approcher biso ezandenge nini. Po omoni ka oyo lobi ke ba koti basala mona circoncision na marraine na docteur porté disparu balimwe. Ezani manque ya prière. Peut-être maman wana alanda kaka bozui ya parrain wana na marraine wana. Atala ki intérêt nzambe te boyi ko senga assistance soit présence de Saint-Esprit ba ko kamba bango asenga ki yango te y atala ki bozui. Or que nga na part nanga pona zo parrain na kuta na marraine il faut na yebisa nzambe surtout que bango mo ba proposer ngai na yebisa nzambe la ki sanga vie na bango bazandenge nini. Ceux qui mbongo bazana mbongo c'est bien bon. Ceux qui bazana mbongo te nzambe la ki sanga potango ba la ki sanga vie na bango ke bazana bango batu bien. Tala mbongo ya porta ke lo te mbongo yaka. Oyebi conseil loko moko et pas na biso na nokamboka biso ba lobaka soko zoleka na nzela okuti ata fufu na fulu kolokota te mais soko yoki conseil na mnoka mama mosani lokota yango to lokota conseil na nzela po conseil est important yango nde ekosala vie non mobimba ba ko se conduire à partir à conseil ozwaki marraine so azan mbongo te tout para azan mbongo te mais azala mutu moko azana connaissance azala mutu moko azotambola na kobanga nzambe po tangu boko approcher ye même atayo mbali no zaki mutaba dega obandi ko talisa exemple à parrain tala parrain na biso ndenga zakatala boy mais parrain azana mbongo ye moko molangu ya liboso Yemoko kindumba epai. Yemoko mare na finga ka mobali na esiko tango yo ye koma pembe na ngai tanke mwana yo. Okopesa nga tolini epa mbai na nga. Na landi mbongo na kolanda pe na caractère. Bon mare na nga kutabanga mbai na eta finga ka ya sala ke boy bonga na osani. Nga pe na ozwa ka caractère wana po yo mare no zani eloko te ya ngai te. To landa ba parrain po na mbongo te. Yebisa nzambe atalisa yo mutu nini ozopusa na pembe na ye, mutu nini azopusa na pembe na yo de façon que lobby vie na yo et déraillé te. Ozala na tout droit la vie na yo, bo vanda longtemps na ba marijuana, na paré wana bo continuer vie ou les que vie lobby ou te ba couple o ya ko beba eza bien te. Merci beaucoup maman Nada. Ngai Caris Plasma na obakisaka ka boye. Mbongo, l'argent ne fait pas le bonheur. Mbongo e dakabiso peut-être osana posa ko sombela mba osombi osana posa ko somba lipapa osombi osana posa ko tonga ndako otongi mais sana batu batonga bandako bakwa kolala pongi na ndako wana ezala batu mususu pe baluka ke lokola parrain nga za la ministre za ka député ba pesu eloko mususu faka bando bota bana malamu komo bota bana bizengi faka bando bota bana mayele komo bota bana bazoba nyonso na pwani ni euti na semence ya mbongo wana na vie na yo oyo exposé pa ya batu wana oyo baki bango intérieurement te yango makambu nyonso soki ya solo za mwana nzambe avo sala nyonso oyo eza yo eza trop cher ya vie na yo faut consulter nzambe tant tozo pesa nzambe mukongo nde yango moni tozo sala ba erreur makasi yango moni tozo so ba problème belé na ba vie na biso pe na ba mabale belé zo kufa pona nini ozwaki nani oyo associé la libala la yo nani oyo pesa charge ya libala no soit déjà parrain marraine oyebi vie na ye ata kombo zo luko pesa mwana to kolobela ngo pe ya Gauthier kombo zo luko pesa mwana fo ye ba vie ya mutu wana ko pesa pona sentiment lokola pona pauvreté te po fo sala likambo oyo oromona ke lobby et apporte lo malheur te yo payer ba po kasete ya Gauthier to komo ke na biso vraiment na suka émission na biso
Nasuka entretien na biso vraiment otolobelaki likambo ya kitoko, les bonnes choses ne durent jamais. Ya Gauthier, moi conseil na ba oyo pe bazolinga babala, peut-être bazolinga bazwa pe ba parrain, moi loko mo ya bien oyo ko sala ke efungula bango susu makanti, ba kwea na mbeba te lokola ba oyo basi ba kwea na mbeba. D'abord libala na bana oyo kango, nga pétant no lengela, non to libos, eza monde mo très combattu. C'est vrai. Maromo balabamna que nous a loko diable la combattre les plus. Ils ont mariage, ils ont penza na robot, ils ont penza ya solo. Moi j'ai vécu, donc moni, il y a un kolobaka qui muto bolingi bo associé, nengi boto ba tout à l'heure na likambo na bino wana. Il faut un homme spirituel. Azala muto yo ayebi nzambe. Akome mabino pena pour que bo sala pena que zabulo alingaka ko détruire libala a détruire bino. Mais si vous voyez kana mutumo par rapport au poison na bambongo na e, alors que yé pas na kati ya mafia wana, beaucoup souffrir ya osakanate. Donc, conseil cause de la cas qui choix à parrain, ils allaient éclairer par le Saint-Esprit. Et puis, ils allaient vraiment éclairer. Même la musique, bon, mon comportement, mon sentiment que non, ça c'est un couple modèle, surtout dans le couple chrétien. Pour ce chrétien, bazar le la fondement na binoti, socle na bino. Beaucoup vendre l'icolo na bango, bouquet, bomati. Et ça, les cambions bon, donc, benga bandeko yo, bazana, bazolengi la pona libala. Choix na bango za éclairé par le Saint-Esprit. Bandeko pe bazana katsa libala quand nous to partager to lobina mama nadawa na plasma télévision munene kolobaka ke en tout cas au bazana katsa libala il y a des choses même ngana lobi même aux parents il faut pas partager. Pour la dignité na bino pour na bon bon garder ngona nous tout comme na niveau ya ko s'assumer, ya ko accepter l'autre, ko ndima muninga na ba faiblesse na to yamba to simba ngo penza to bunda pour que ndeko kaka abunga. C'est comme ça nga ya on a le mariage ou libala. C'est vraiment eza université quoi. Merci maman. Merci ya Gauthier, profite PSPK ba moto no malamoko parce que tozo kabona kala mingi te. Mbote na pesi mbote na batu babala oza lisula batalibala na pesi mbote na couple voilà na pesi kulutu porte na ma verombia na pesi bango penza ba mbote kala wana grand CD ma verombia kulutu porte wana grande sœur propre ya arme lourde na pesi mbote na pichu basunga motema ya Ladine Baf Basunga na pesi mbote puis na pesi mbote na ba couple nyonso kaka vraiment boze belé mbote nga rigueur te na pesi mbote te vraiment pesi ka voilà la force de ma jeunesse Doria Masenge de Kasongondo ya mama je te salue et c'est qu'on a Paris et puis na pesi mbote na couple Anika Choko motema ya papa Godé donc bozala bien na pesimbote na couple Lutadiambo Zagor na maman Charlène Ndala quoi na pesibino bambote. Merci beaucoup ya Gauthier, merci ndengo nimaki ko disposer temps na yo pona ko to kabola eloko oyo et ça livre vraiment bien na bande ko balnyo so balandi biso na pesimbote à ma maman chérie Annie Anna Maria Makonda motema ya papa Arsène Makonda na kati ya Paris na France wana penda poye aza mwasi ya libala ndeko na biso yo artiste oyo no Amanda Feza Bondo comme mobali nae Bondo Amanda Feza wana ndeko na ngai ya tongo Amanda Feza Bondo Feza Amanda na pesi pe mbote na couple wana na lingake mingi po azakandoi nanga Clarisse ngala be Clarisse Feza Amanda mama nada moi eloko moi conseil moko ya suka na bayo bazolanda biso na yo penda disposa ki temps na ye pona koyoka biso vraiment moi eloko mo ya suka oyo ko sala peta msumu to landa biso na suka azata mo eloko ya suka etikala ki wana pe profiter pesi moi mbote na ona baye yo ko sala bien lilo basuka ezakaka ya kaka ndenge to lobby ko associer nzambe na makambu nyonso po nzambe aza première position po bozui o mobali azui po abala yo nzambe mutapesi yango alors ko lingate ozala pressé so pasteur alobi ke patienter
avant qu'on approcher l'appareil, soit l'appareil va approcher bino, Luka se renseigner dans le quartier, comportement ni bazar nango, soit tout na Saint-Esprit a meka kolobela, pour Saint-Esprit lobakanae, Saint-Esprit so tunye akoye bisayo, et causa la bongo, le qui a causa la pressé te liba les yo, lié bloko na malili, lobby, o kangami kumbate, oh nazongi comment ça la bakwenda futuka et ça la bien te, na profité kopé sambote nangai et pas yande konanga Lili Solomo mwana ya mama Kapinga, Lili Solomo bisiko zali ndekono yo. En tout cas moi ba check ça là moi bien na profiter kopé sambote pas ya Sarkozy yamba na Paris, petit no yo. Le longano to kuta na fara na nzela ya mama Clarisse Plasma télévision munene kwenti kwa mia. Na profiter kopé sambote na yo na Joël Wembo vraiment bisco zali aya na Paris pe lisusu famille mo betoni sami na Paris m'a dit esco zali m'a dit Wembo bambo tebele obozaki komona nada na groupe Myombe gauche soki bozomona nga lisusu te tozaka ensemble lokwa to okuta na boya Clarisse azawa na pona nga soko za posa na ngai soko tunye kaka ndeni nada direct tiana onga chela na yo nga anje ozwa na onga en tout cas bambo terminé belé. Bon, continuez à s'abonner à la chaîne Nabino Congo check. Oui. Check. Papa si vous m'outombez la profiter pour payer ça en papa banebele lobby pour yambanga fara et ça moi bien. Ouais, merci beaucoup ma grande vraiment na sepeli mingi ndenge au disposa qui tend na yo pour tout ça lobela moi sujet oyo kitoko oyo vraiment batebele basala ka erreur. Quant à moi na royo sabinora ke bandeko na ngai boye bakanini oyo lingo sala associé kanzambe na nyoso lingo sala avant on ima mutu asimba libala na yo to aparene libala la yo fo yeba mutu wana aza nani na koyeba okoyeba yebo ete parce que motema ya mutu eza sanduku donc esenga ka ndeke il faut okotsa nzambe na makambu na yo associer nzambe okotso tuni nzambe na yo parce que nzambe répondra biso toujours quand il s'agit ya likambu moko ya kitoko vraiment na profiter na pesa mbote na nga vraiment na papa Sibu Mutombo leader ya pembe mobali ya mwasi moko na kati ya Alman na arène bamoto ne belé mamusara wetu machi ya mumelu mamusara Kapinga na biso bamoto ne vraiment ebelé place aux ali mbote nanga vraiment na ma petite sœur chérie oya kotelanga mindele na famille ma finzei autrement dit Pretacolore ma petite sœur chérie moi ça te mike ya à ma grande sœur chérie à Londres, Dolly Kamiende, vraie chérie, moi si à ma favori, Flore Kamiende, moi si à Libala, vraiment, bambo tenez belé, vraiment, y en a papa place, bozo, la nanga, na salon, la mine, neveu, nanga, ba nièce, nanga, kuna, Karine Kamiende, moi si à Libala, Zizi Kamiende, ZK la naturelle, moi si à Libala, bambo tenez vraiment, Zali, maman Olga Kashita, bambo tenez belé, à Londres, place aux Ali, vraiment, Metiti, ma merci beaucoup to comme Nemson Asuka papa Sibu Mutombo yayo yamboyo vraiment check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo